Mini yena mwana bem congolais. Boa tarde a todos. Hanalo monga be formação de moço dia bien. Peço a todos meus irmãos angolanos avec Digital Momo. Bomoko ya mboka. Vou partager vidéo. Marie-Laure, moi, qu'est-ce que tu as fait? Je n'ai pas aimé. Papa ya TG moko yeyo. Na tata TG ngamna bota TG. Et puis moi sur batie wana sa maman TG toté. Moi si o batie na pema za moi na bota ni mwana za na Angola. Akenda bala na ye kwa kuta na ye. Okenda be matanga. Comment va composer pe bosa la Photoshop. Photoshop de monter moi je sais monter ça. Marie-Laure moi je n'ai pas aimé ce que tu as fait. So solo na yote na lia enka na yote na yote yo ebinga masasi. Na lobake Marie-Laure mwaka yo moto publié au sali montage. On n'a pas ça bon montage au sali. Marie-Laure mwaka yo moto sali montage. Je n'ai pas aimé. Pourquoi tu as fait ça? Il fallait tout la vérité. Je n'ai pas aimé ça. Na ça la théâtre mais na makambo ya vie normale na ngaucha théâtre la kate parce que théâtre est un monde à part. Ngape masas comme la kabamba ile lo mususu. Mini yena mwana bem congolais. Boa tarde a todos. Hanalo monga be formação de moço dia bien. Peço a todos meus irmãos angolanos avec Digital Momo. Bomoko ya mboka. Bande konyoso partout esike ezomeli bino ngai wa bino Marie-Laure mwaka animatrice na bino ya mission Vérité Choc. Na eli bino sango ya mawa acteur na biso tozomona masasi akufeli mwana na ye ya 23 ans na kombo ya TJ Kabamba. Alors maman na TJ Kabamba akufa ki pe le 31 décembre 2017. Total makambo TJ Kabamba komaki na photo ya maman na ye. Adieu maman aliwa oye ozwi maman na ngai est-ce oyebi dega otiki na sima maman pona nini otiki biso na pasi boye. Donc TJ mutakomaki na photo ya maman netango akufaki awa ye TJ na maman na ye milimo na bango vraiment epema na kimia. Le 31 décembre 2017, maman est mort. Le 31 décembre 2018, mon frère est mort. Moli monabino epema na kimia, nzambe abomba bino na kembo na ye. Le 31 décembre 2017, maman est mort. Le 31 décembre 2018, mon frère est mort. Donc, de konabiso TJ a koufaki le 31 décembre 2018. Le 1er janvier, na 8h, na maman yemo. Ce n'est pas le 31. Maman n'a koufate, maman n'est azali. Partagez image oyo. Chaque janvier, famille na bandaka kolela. Pour maman na ya koufaki le 31 décembre 2017. Donc, ekotaki na janvier, bakundaki na janvier. Donc, na bonne année, bazaki na matanga na 2018 na début. Et puis, na 2019 pe na janvier matanga lisusu ndeko na biso TJ atiki biso. Alors passe na mutema maman kufi na une année eleki après moi na yeko kufa bana ino sapoto toza eloko moko ti lelo koza na souci ya TJ Kabamba kufi mwana bandi théâtre moke bamama mabele bayebi nde basomba bilamba mpona deja na maternité bamabo mengwana bayibi bato basomba basapato pour de Brigitte Alata amana maternité za mwana oyo ya Groupe Salongo moto aboti TJ ezali mama Brigitte aza awa na ngai mama Brigitte ndaboti mwaso na bali na ezali mama Kati Elena La alliance na ina lobake Marie-Laure mwaka yo moto publié au sali montage. On n'a pas ça bon montage au sali. Marie-Laure mwaka yo moto sali montage. Je n'ai pas aimé. Pourquoi tu as fait ça? Il fallait tout la vérité. Je n'ai pas aimé ça. Na ça la théâtre mais na makambo ya vie normale na ngaucha théâtre na kate parce que théâtre est un monde à part. Ngape masas comme la kabamba ile lo mususu. Kocha masasi zero mususu kabamba zero mususu. Mais yo sanisi na kabamba sanisa mona masasi. O gâché vinanga. Lelo yo lobi que moi je nanga kufa le 31. Moi na kufa le 31. C'est faux et archi faux. Adrienne Tobotane Trikeno qui est pasteur en Angola, Adrienne Nakenda Bala pour na boti bana na ye. Na kolba maman moi na kufi, ça se comprend. Mais moi son maman a déjà en direct na. Comment tu parles? Partager vidéo là. Moi ça fait le 31. Yo mari. Maman bonheur Hollande bino.
Je n'ai pas aimé Marie-Laure Mwaka. Je te cite pour de bêtises que tu as fait. Marie-Laure, je suis désolé, Marie-Laure. Tu vois? Désolé jusqu'à l'infini parce qu'on suppose que si quelqu'un a l'émission internet, ça quand même censé qu'on soit image à la source. On a des déconos. Alors, pourquoi faire ça? Sache que, au moins, il y a la mabé pour annoncer que Massassa Koufi, Sonzo Koufi, Nani Mabela Koufi. Voici, on n'a pas compté le nom de site. Tu dois bouffer cet argent. Il y a pendant 100 ans, il y a attention les 31, il y a beaucoup de coups. Donc, les 30. Ce que tu as fait, je n'ai pas aimé. Pendant que tu as dit, Naïna Lubake, TJ, Abotamaki, le 10 janvier 93. Donc, le 10, il y a lobby TJ, Abadisi Mboula Moko, anniversaire, il y a lobby le 10. Donc, maman naïe Brigitte Mayola Aza Awanakati a coupé. C'est la première fois qu'on a coupé le moine. C'est la première fois qu'on a coupé le moine. Donc quand vous faites des théâtres, vous voyez que les théâtres, à part théâtre, ils sont pas responsables. Parce que bilo boy boy, dès que yo annoncé Marie-Laure Mwaka, yo annoncé boy. Tu vois tout va être comme ça, à coupé la moitié. Et ça, il faut savoir balamouté. Moto ya vous comprendre passe na yo et ça oh ça doit pas suana là c'est la première fois dans passe que déjà zokufa 24 ans dans la choc ya makasi na zone di maté déjà kufi mais na zone di ma peuple on a moni va commis adieu c'est là où maintenant na zone di ma mais peut-être vendredi nous a confirmé que déjà kufi Marie-Laure Mwaka supprimer biloko sali pour na bala na site na yo Massassa Koufi le 31 longola biloko na site na yo oya okuta tala teji nenga Koufi wana ala ekonda moto abomi teji ali ekonda toyo suite nango comme Nzambe azali Nzambe a vengeance loba soki moto wana amelaka maite anyataka mabele te sanza izwaka ete apemaka te quatre choses na lobi loba motu wana soki autilisaka yango te mais soki autiliza biloko wana eke alie teji to abomi teji alie ekonda teji akobime na libumu te je vous dis pe papa balobi ke ezalaki Tarzino bato mosusu bakonfondre Tarzino oyo asalaka babi mwana Masasi oyo akufi oyo asalaka na RTN Saza réalisateur. Vous voyez des fausses informations. Landa information à la source, pas de l'information à la base. Bon site, site c'est bien, mais ça l'information correcte. Tarzino Azamo Anara Liboso, caméraman et RTNC, il est là. Ake makambo ya bake makambo aussi ça prête la mort. Yami Balé on a flaque. Alors TJ Aza 4e nanga, c'est 4e. Deuxième papa Masasi. Déjà ça 4e. Donc il faut pas tout ça va quand on voit la publication tout va qu'est-ce que vous publier le ligne ça la sûr. Marie-Laure Mwaka, je n'ai pas aimé. Yango moninga sono bangwe biso na vina biso to kufela bana te na musala biso paso ya théâtre bato bakosela biso makamba be bato bafinga biso mabe bana biso basaba classe bana biso basaba université yana moye yoka kongangela bango bayana mo bango bakongangela bango teji bébé asal na beto balvike elamba pembe ezwa attache te meya zuitage o balobe para biso lelo soseka ngai bongolobe kosuka ndenge nini ngai mpe mama linga lelo nazoseka o baloba losako oki mosombelaki ekata okongoseka lusako ngai nasombela mikata oseka ngai lelo naseli bato théâtre baseka basali nyonso bon partager vidéo Marie-Laure Mwaka ce que tu as fait je n'ai pas aimé papa ya TJ moko yeyo nga tata TJ nga muna bota TJ. Et puis moi sur bâti wana sa maman TJ toté moi si o bâti na pema za moi na bota ni mwana aza na Angola akenda bala na ye kuta na ye okenda be matanga kwa basi comment va composer pe pour ça le Photoshop de mon montant moi je sais monter ça Marie-Laure Mwaka je n'ai pas aimé ce que tu as fait so solo na yote na lia un cas na yote na yote yo binga Masasi enlève ce que tu as fait comme bêtise na site na ko ba kota soko le mbongo moi je te dis je te promets
ke nzambe nanga kako na mbike mai mupepe sanza mabele soko otiki kaka photo wana etika na internet bato bakota mbongo na internet mpo na kombo na nga Masasi nga kaka manga les jours viendra je promets Marie Laure Mwaka Elcio. Et puis nous avons la bouche autorisée au partager bah image oyo pour que bah mon vérité te démentir en haut to yebi maramwana te to ça na pasi bozo continuer ko tia biso sous pasi pourquoi 1er janvier na 8h na mama yemo ce n'est pas le 31 maman na yakufate maman na azali la bouche autorisée partager image oyo honneur ya mutu basa na mutu biso to kufeli mwana. Croyez peut-être que nous avons des frères là-bas en Europe, mais vous êtes là pour nous torturer encore davantage. Pour dire que la kimia, la kimia. Masasi est mariée officiellement. Azali. Deji, maman est Brigitte Azali awa. Toza na e awa. Photo bino boche wana. Masasi a couché la moi cité la vie. To yebi angote. C'est vrai, c'est la mère de notre moi na bisoto Azala Angola. Mais Masasi Azala makambo ya côté wana te. Ba na biso bango so bala yibi. Donc bande comment soit vidéo partager bon nous comment on ça pour essayer ba nous quelque information à la source ba nous quelque information à la source ya wana zo ya groupe le lina groupe salo ba na biso bataki na bonga théâtre ya pasi mais ba na ngolo lo ba zo kuda ndeko na bango na secteur ba bitu ba beti to ba bitu okuda ndeko na biso ba no bataki na pasi ba fika so ba ndumba ba fika biso ba tupamba ba to bibisi ba avocat to bibisi pasi ya boanya basi ya le sambo to bibisi bana na yele to zo ba pasi wala kande et donc on beti on a ma Marie Laure. En tout cas, je regrette, je suis vraiment désolé. Et donc, on salue la copie d'avant. Merci. Merci. Partagez cette vidéo, merci. Merci pour partager. Ela. Mini yena mwana benu congolais. Boa tarde a todos. Hana le monga ba information di mosi dia bien. Peço a todos meus irmãos angolanos. Avec Digital Momo. Bomoko ya